Vraiment, bozali kaka entouré na bateau bazali bazoba. Bazoba nde entre le bien solo bazoba nde mutu bazali kolanda ngwanda. Na ba masolo na bango ya lokuta. Lelo oyo bazoba wana nyoso bakomi kolatisa ngwanda. Teni ya kibosantu koloba ete yende azali mosantu. Me ngwanda azali mosantu te. Ngwanda boyebi yango teke ngwanda azali criminel. Ngwanda azali moto azali na maklia ya bakongole belé na maboko. Lelo to tika nanu ba masolo bo mesana koloba ete ah non ndenge ezali wana bato bazali na Congo baza ko boma batu ba sanguinaire. Oui, baza ko boma batu ba sanguinaire. Mais to koyebisa bino sikoyo. Bandeko to kopesa bino kaka mwa liste moke oyo bato yo ngwanda boma na nzela ya ba opération na ye. 1. Cardinal Malula. Ngwanda boma ye na ndenge ya opération na bango na Mobutu na nzela ya poison. Ti na ndenge baya ko boma meme mama oyo na kombo ya mopepe e monoko. Po ete monoko azalaka na kati ya siku ya yebaka ba makambo wana. Baya ko boma ye. Bandeko. Yangana tozali ko yebisa bino. Il faut boyeba yango ete. Ngwanda azali moto ya kolanda te. Nzondombio. Ngwanda boma ye na nzela ya poison. Oyo ya complicité na Mobutu. Colonel Bazolele. Ngwanda boma ye. Nani yango ayebi yango te na ndenge ya poison. Franco Luambo. Ngwanda boma ye na ndenge ya injection ya makila ya sida. Na mwa ba poison ya mikemiko batielaka ye. Ibanda ko boma ye malembe tito yebi ndenge akendeki na liwa. Général Mayele. Wana kutu moto akoki ko yela biso ba histoire mosusu te. Poto yebi ete mokolo o Général Mayele ba encerclaka ye kuna na Kanchachi. Ngwanda na mwana ya Mobutu azalaki matama neti mutu alie mungwa ya basenzi Kongolo Mobutu. Ngwanda abombanaki na bureau ya Njimbi. Wana nyoso tu eyebani azali complice ya liwa ya ninja ngwana azali koyela batu ba masoro eke ah non basinyaka pacte moko na Mobutu boyeboy pona ko camoufler ba piste ya tuerie na ye. Adjoint na ye Monsieur Bielo. Biso nyoso toyebi ndenga bomaka ye bandeko na poison. Tangu famille ya Monsieur Bielo bakomi ko réclamer autopsie salama a recommandé na médecin wana na clinique Ngalima pas question ya autopsie et salama bandeko na butu na ngwa tinda ba commando bakenda bakenda na salle de mort esika corps ya moto oyo Monsieur Bielo zalaka bafungola libumu ya mama wana bafungola libumu ya papa wana Monsieur Bielo bavlongola ye bafua banini po ete soki baza kosala moto autopsie eloko ya liboso elakisaka ete moto azali empoisonné ezalaka nani bafua balongola mama papa wana Bielo bafua nyonso tu na banzi makambo tozoloba to moto nyonso ayebi yango mpe ekomama na bamikanda oyo ngwanda koki kobunga te asalaka yango mpo ete lokola asalaka montage oyo ke ya likambo ya oh non général oyo azalaki na kan ya Mbanza-Ngungu général Somao tango aposeli makambo epai ya Mobutu alobi ke non tala boye général Somao alingi asala Mobutu coup d'état. Alors pona ko éliminer ba trace wana adjoint na ye Monsieur Bielo asali tout empoisonné ye na banzi bato bayebi lisolo yango. Colonel Mbo oyo bato babandaki kokanisa ete Colonel Mbo akufaki avion ekweyaki. Oui, avion ekweyaki, mais ezalaki ndenge nini bandeko? Feti oyo ezalaka na elingaki esalama na Gbadolite. Na feti wana elingaki esalama na Gbadolite, il fallait Colonel Mbo
amema bato oyo balingaki bakende ko participer na fête na ba biloko oyo balingaki bamema mpona fête ba masanga ba makambo ebele e na kati na groupe wana ezalaki pe na bana oyo bazalaki ba étudiant to ba élève ya lycée Mama Mobutu oyo balingaki bakende ko participer bandeko ezalaki na avion oyo Hercule toko expliquer yango kaka mwa moke na banzeke mokolo mosusu nde toko kota na détail ezalaki na avion oyo Hercule Libumundunda oyo ba soldat il fallait ekende po ezalaka te à chaque fois soki ba soldat ou bien mission moko ezali oyo ke ba kokende ou bien biloko ya ba militaire et kokende na avion na Libumundunda lelo mokolo ya lelo il faut ba mécanicien ya ba avion militaire bana déjà ko travailler ko bongisa ba biloko ya mike banini pona ko préparer voyage ya avion o ba bengi Libumundunda bandeko ezalaki na capitaine moko o azalaki neti chef mécanicien na kuna na aéroport ya Njili Ngwanda kutanaki na chef mécanicien wana 2 jours avant asololi na ye parce que Ngwanda azalaki déjà na ba problème avant na colonel Mbo kaka ba problème o ya lukanga kaka auprès ya ba soldat o baza ba gradé mais Ngwanda bandai ko luka général Mbo colonel Mbo na lolenge nyonso mais akokaka colonel Mbo te parce que asalaka bandenge nyonso tout po ete mutu wana pa azalaka lokola kale bandeko tango Ngwanda yaki komona ete bayi ko programmer ke il fallait que colonel Mbo nde mutu il fallait mema avion wana ekende kotika biloko na badona bato alingaki ya mema na bato mosusu ya bandeko ka ya bato ya ba famille présidentielle pe balingaki bake na avion wana Ngwanda lobi bon oh c'est une occasion ezali bon débarras pour na ngai na moto oyo colonel Mbo Ngwanda ayi ko benga chef mécanicien wana aye ko kende azalaka un capitaine bandeko na ko mekali susu na zo ba information bien et pas ya moto oyo apesi biso version ya histoire oyo apesa biso kombo ya capitaine wana bandeko Ngwanda bengisi capitaine wana na bureau na ye ayebisi capitaine wana lobi bon avion oyo ekokende Guadeloupe oyo Mbo akomema mokolo ya lobby après demain na sengi na yo il faut au travail au sala avion na sabotage avion na il faut ekweya ay soldat na ye ko yebisa ye moto apesi biso version na alobi boy soldat na ye ko yebisa bi ah mais chef na avion na ezali passe mingi pona sala ngo po bana ya ba officier mosusu otozali na bango na armée na quelques membres ya famille présidentielle bakozala na kati yo bako voyager na avion wana Ngwanda yebisi alobi sala oyo ngai na tindi yo parce que oyo ayebi kazali na mbongo na ye azwa avion civil akende na Guadeloupe ko participer na fête wana sala oyo ngai na tindi yo ah bandeko boyo kalisolo après ebisi soldat na boya lobi soki osali ba makambo nga na tindi yo assuré soldat wana bi na kosombela yo lopangu moko na makampane na ko sala tout grade na yo mata apesi soldat na ba promesse tala kaka soldat na zagi ne capitaine mais ba tchaki na côté ya azagi comme chef mécanicien na côté ya ba avion bandeko soldat moni yango pe lokola chance te soldat wana kenda a manipuler avion na Libumundunda selon l'information ba manipuler yango côté ya hélice gauche po omoni ba avion ezalaki na ba hélice moko ezalaki te ke ba hélice akati net ba avion civil ba hélice o libanda no ezalaka net ba ventilateur bomona ke tourna ka wana a manipuler yango soldat yango a manipuler yango tango manipuler mokolo tango avion kei Ngwanda salaki nini po ebisaki nani capitaine na lobi na lingi avion wana et ça la tête distance moulaïté donc ekwela kaka partie ya Kinshasa
mpo ngwanda ayebaki déjà ke kwe à partir ya Kinshasa ayebaki eloko nini alingaki asala